biso manaka ya baindo kalambuye Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele. Bote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Television, chaîne ya Yambo ya Baindo, chaîne oyo ekelama na likanisi ya koluka kolamusa makanisi ya Baindo. Matono mingi tozongisaka na bino bandeko balandi bayeboswaka lisusu bongo tango pengonga ya kolanda émission na bino mokolo mwa lelo. O tango solobaka ete émission na bino mokolo mwa lelo ekelama to yaka okati ya mabota na bino na tina ya kolimbolela bino manaka na biso Baindo lolenge yango etambolaka kolandela bongo calendrier na biso africain. O calendrier na biso africain ezali bona bokeseni na calendrier bapaya calendrier greco romain. Ya solo kolanda bongo manaka na biso Baindo lelo toali bongo nkenge mwa mibale na sanza ya mibale na bopemi ya yambo na mobu monkama na tuku misato na mibale kaka na kati ya eleko ya mvula ntete ekutaki biso deja kokota na sanza ya sika to pe sanza ya mibale ndele to libongo le 2 deuxième mois 132 kolanda bongo manaka na biso soki tokobalisa yango na manaka bapaya le to libongo vendredi le 23 octobre 2020 pona nini tokobalisa yango na manaka bapaya po ete bososoli ko kozalaka na manaka na biso pe na manaka ya bapaya kasi lelo nini yango eleka to nini yango sengi toyeba kolanda bongo date ya lelo kona manaka bongo ya bapaya. Le 23 octobre 1940 ezalaka bongo mbotama ya moko ya biso ndeko moindo bazali bongo descendant ya bakoko na biso bakenda bowumbu na eteni ya Amerique ya azalaki bongo mobeti ndembo monene na kombo ya Edson do Nascimento oyo toyebeli na kombo ya Roi Pelé ya botama bongo mokolo mwa lelo akokisi bongo mibu tuku mwambe to pe bongo 80 ans d'âge. Kasi Roi Pelé na 1969 ya kombi ayaka awa na mboka na biso Congo babengisaka bango epa ya président Mobutu pe babetaka bongo match na stade Tata Raphaël ndilo kwa zaindi kuna biso moindo yango tosepeli pe kolobela bango o mokolo mwa lelo kaka na kati ya date yango le 23 octobre sika na 1986 ezalaki bongo mokolo oyo ex-empereur Bokassa asalaka bongo retour clandestin na mboka na ye na Centrafrique sima ya kouta na exil na France konda bongo ba souffrance wa kutanaki na yango kuna akoki ko supporter te ndalobaki vomie azonga na mboka na ye ke atikala kuna nde tokolekaka te soki totombeli te bambotama elamu na baebanse oyo babotami o mokolo malelo quand totombeli bongo mbotama elamu epai ya tata Lukebadio neteni Angola mbotama elamu bisika bongo bozali tika ete kimia ya nzambe ya bakoko ekwa kozala na bino ebakisela bino lisusu mikolo ebele ya bomoi kati na mokili ya solo kona bongo lisenga na bino batelespectateur wapi epai tolengelaka bino mokolo nyonso video du jour na biso boyo na video du jour oyo na bokebi tokokuta na biso na bino sima ya video du jour poti mwana tata mwana yebani te kombo mwana die donné die m'a donné enfant bâtard c'est une erreur grave. Et la plupart bana makangu bazwa bakombo bakoko na bango te bazwa ka bakombo ya Bible Moïse Exaucé Israël Enoch David vraiment eza pasi mama nanga yo boti bana na bakoko ndako moko komi parlement ba veiller mama nanga chaque dimanche bakanga ka Satan babwaka ka yena bisika bikauki Meleni na tongo bitumbe zongi sur na quartier le même Satan zongi sur. Oh bala ba veiller. Église ezaka dimanche le comme chaque jour. Ata école primaire bazo a congé. Bana 16 ans bazo kende veiller. Ah mama nangai. Bana mabani. 2012 année de miracles aux autres Makala. 2013 année de miracles aux Anna Makala. 2020 on dit malisus. Tozo nourrir mama ndian. Tolandi vidéo du jour na biso na bokebi penza. Kasi biso tono to lobaka ete soki toali kotala eloko toluka koyebaka ya motu ya nini oyo ebimi na kati ya mai oyo ezoleka mpona biso oyo tokangi ezali ete baprophétie ya lokuta ya bapaster balobi na 2012 année de miracle moto azoteka makala 2013
2020 année de miracle ozoteka kaka makala kasi tozali kaka na kati ya elikia ezali lokuta baye wana tozali koenrichir na biso bango kaka po ete lobi ya moto ayebi yango ezali tata mokili nzambe nde ayebaka lobi ya moto bozwaka conscience ntango nyonso mpe bozalaka na bokebi na baye oyo bakopesaka bino baprofesi ya lolenge wana yango tolobaka ntango nyonso ete bozalaka branche na chaîne na bino Vuvamu télévision mpona nzela na yango nde kokumbela bino mpenza ebele ya maye oyo tozangi bongo koyeba tika ete ekimi ya nzambe ya bakoko ekoka bokoyingela okati ya mabota na biso mpona biso na bino tokutana lisusu bongo na mbala ya nsima nkenge elamu na banso Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele